Mesdames, Messieurs, ça a toujours été un réel plaisir pour moi d'animer cette émission Poutuléo. Pour vous, vous le savez, Poutuléo, c'est une émission de chronique musicale, mais également nous émergeons aussi dans la culture concernant l'actualité. Aujourd'hui, nous restons dans la musique et nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes déplacés, bien sûr, pour essayer d'apporter auprès de vous de l'actualité. L'actualité nous oblige à rencontrer l'artiste et musicien qui n'a pas pu se déplacer parce qu'on avait besoin de lui au niveau de l'Europe. Mais vu que nous nous sommes déplacés, on est venu chez lui à la maison. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Transfuge du groupe Wenge Musica à Maison Mère. Robinho Mundibou est en train de traverser, est en train d'émerveiller le public congolais. C'est avec lui qu'on va animer bien sûr cette émission Poutuléo d'aujourd'hui, bien sûr produite depuis Kinshasa. Robinho, bonjour et bonsoir. Ouais, bonjour Nayo, Popon Mopasula et puis bonjour et bonsoir na Batuko et Bazo, Landabiso na Kero. Robinho, bonne santé dans le monde. Ouais, ça va, tout est bien quand on est à l'époque. Tout est bien, tout est bien. Voilà, ça fait un réel plaisir à retrouver et puis plaisir et à retrouver un succès, les sous parce que Rosa tutika ine natika ke wana zaina succès na Rosa on avait autant de koya qui mais et ça le plaisir que tu as succès ngana ba d'abord ba sentiment nous anime lelo ko évoluer seul dans tes propres ailes. Tu te sens comment en fait par rapport à l'encadrement de nos à la maison mère et na lelo ningo évoluer seul. Ngapel ngana ye banan ba sentiment nous ça ni comment évolution nga parce que yo zala donc muto ali buso oyo aconseilla et puis bachaka ba question mo tunanga si je me rappelle bien tunanga question mo oyo olobi na maison no za ile uza na kati ya ndako siko au bini libanda ibage mbule kubetele libanda bakake kuzo libanda est okokoka non mais nga franchement na te nga na logique na te batuna bisoté ozo moto tuna nga tendeni ba sentiment nga za ya plaisir parce que j'avais cru en toi so eza na moto à l'émission moto biso na te peut-être que zanga onati le colis entre nga na ye donc moi j'avais cru en ce que tu faisais nga na je crois que na moto liboso na mona générique na nga nzembo na yo nga mona benga yo na so Robinho vient et créer là on a même pas problème à RTGA parce qu'à l'époque s'il faut le dire on doit peser pour attendre les lots comment on peser il fallait moi bander nini ozo yamba Robinho ba émission va pas kotala te mais to pesa ba tebele bonheur mais yo mon lelo parce que mes hommes ont qui charge à mon hein si ko lelo yo comment yo moko na batu na sima na yo ngai pona ngai à chaque fois na zone na question na yo à chaque fois na monaka évolution na ngai ezaka lwa motivation et qui 4 heures du temps, il faut 2 heures du temps pour les cas. Au bâti 2 heures, il faut 4 heures, on fait 6 heures, il faut bâtir 8 heures du temps pour les cas. Donc il faut travailler. Donc réussir pour la maison, moi je m'enregistre quand il y a motivation. Il y a simba. Il y a un peu de pierre dans la bateau. Il y a simba dans travailler parce que musique, ça pour faire la musique, c'est Dieu en personne. En plus na lubango musique ezali musala ya liboso nzamba pesa mutu asala na mokili musala ya liboso voilà musique accompagnera bato na moment na matanga na fête jour à kobotama na mokolo na kokufa donc voilà eza musala mpenza oyo nzamba ayeba yango ate esimbi lelo te travaille kaka musique ezaka ingra te esito kaka voilà nga mpona nga réussite na mosala oyo nasalaka ezaka motivation ya eza ba devoir osala ana makambo ebele aso travailler encore voilà soki osala esimba te edécourage ekotisa mwa kobanga voilà c'est un peu ça ekende bien charge yango toumeli nango déjà epuis naloba 2015 si je ne me trompe pas toumeli nango déjà tookende nango ti lelo tobandaka à l'époque na baninga ebele à l'époque bashikito bersi mwana donc mais bango bapona na bango nzela ya kozonga na baorchestre nenga ti lelo na oteni na ondima toujours ka kokumba charge yango ezokende bien. En parlant de orchestre Robinho
Kolongo na yo na wenge musique maison mère c'était inattendu en fait. Mais en fait Kolongo na yo na mona ngo ya net na compara ngo na Kolongo net ya Boa le temps, ya Tade, ya Fabregas. Olongo ka boke na yo. Ok na yo mba moko. Est-ce que envie moko ezalaka de faire quelque chose que tu sentais dans ton cœur? Kuno ndo mona ke so naza a ondie na ko pesa nyonso tout. Est-ce que pour ça moko mtelongo la maison? Donc moi, de toute ma vie, naza toujours na envie à koyemba. Et puis na banda o lobanda na za na maison mais awa bati milanga voyage. Bati milanga i salaire. Na bati ke langa na yemba kaka. Donc na mona ke ba ko milanga voyage, ba mo milanga salaire banda wa no milanga ti. Ba ko za ba pesa o salaire en même. So ba privé makambo ba privé podium ba privé o ka pene lenga salaire en moto. Et puis il y a au comme moi musique ba ko mo na opimelo ko yemba. Un album qui a à l'époque le roman il y a 20 chansons, 20 titres déjà. Mais attends-moi espace il y a quelques secondes. Pas privé au peu en mode donc bon maillot. Donc voilà, le temps on a mon que non, na komi na ona lomaka. Et bah pimel nga koyemba, c'est ce qu'on a dit. Donc voilà, envie à vouloir faire makambo pour nga moyo pati na côté. Donc il y a juste temps na mon que koma ti bongo. Donc des fois on a le bango toujours dans la vie tout nous enseigne. D'accord. Ozala, yo linka okota na porte oyo. Ozo forcer ka okota na porte wana po l'union pour battre mona rango, mais tout bat pimelu yango pe osali pe effort côté société na. On a beaucoup de senga beaucoup de effort mingi te. Na lo bango be effort na bango na maison mère. Na le on a sala nga morobo ya maison mère le. Parce que ya maison mère au fond na 15 heures ba bengi na moyi ba bengi. Comme ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a fort Rwanda ndimite sala qui facilité comme alelo? Ouais na ko le baté bongo na ko le baté bongo yango mona ça toujours ko ça merci na yo ranson na mini artista na za pembeni na ye et puis na dimara ke maison mais école de formation et ba o former na ba former tout ba ndenge tout ngapona na mona ke moi no yo parce que so zo za net na ba mission nga et on va nous faire dire qu'on a repéré gâteau au pénef on a passé du banga et mon qui a qui nous bouca on a passé gâteau et des biscuits donc on a abandonné mon en bongo et Robin la maison mais aux gâteau tout aux liban na zo gâteau te nga zo libanga et na bouca ngonga moko ni comment na basuka pour nemba vocal na prince de la ville on est comment style ba créer nzembo na ko créer la révolte ya batapoto mais album izonga tinze utatenda poto ba utaite ba keno six kama kuna album izonga tinza kin awa ni makaponga na yemba et na pesa toujours merci soki leo na za ona za lelo banda carrière na ngai na liba européen donc ba communauté congolaise ba na France na Londres, Belgique, Suisse, Allemagne, donc Europe mobimba na loba. Bien, c'est dans la chanson de Guy Malela, donc on a salué Hotel Abisso depuis Paris, Guy Malela, professeur, tous ont notamment dit, Bolingo no ya 2 ans, Bolingo no ya 3 ans, Bolingo no ya 4 ans. La bande au moins bandelier. Bolingo eza poison mortel. Kosala ka blague te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi païen ma sœur akomi amoureuse maître akomi toro yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal Guy Malela na boye na bonanga Bolingo no ya 2 ans, Bolingo no ya 3 ans, Bolingo no ya 4 ans, tozobina rumba na 1 ans, tozokobetaka na 2 ans, obinaka na 3 ans, omoni te ke komi contre temps, papa vraiment sala choix na yo, sala choix, beta na temps normal,
Love que vous voulez. Il a fallu juste ça pour que Robinho Montebo puisse laisser ses empreintes dans le monde musical. C'est justement vocal Wana Neteka Kombo Robinho Montebo. Et aujourd'hui, il y a un changement que nombre de personnes vont saisir. Un bon chanteur, parce que tu chantes bien, composition paysanne, mais on retrouve plus la force de Robinho Montebo dans les génériques. Rien à voir à la côté, à moins que le bonabiso secret bomba comme dans le passé aux alara talaku tout ou encore tu enviais talaku tout talaku moko zaro c'est qu'est-ce qui se passe changement wana d'ailleurs le longo maison mère au beteli biso nzombo nzemo ya Willy Moucheni code mondial une très belle chanson composition bien conseil lisusu nzemo pena na conseil ya bien mais après un moment on te retrouve directement dans le générique. Et les génériques ont déjà payé ma BP. Ils aient bien. Changement, les acteurs quoi. Lecture à terrain, tout et l'eau mouveau et et puis qui existe en toute chose. Nous avons dit que non, et l'eau que nous avons, oyo poni, oyemba, mais oyo eza kasi na yo eza oyo. Les canaux ne sont pas. Kendo kuna kendo yeko la on peut me banda kalichi. Appliquer les maisons mères. Donc il y a un moment qui est comme son millionnaire. Donc voilà. Et puis na comprenant bongo. Na sala ngo mais tout ça la rappelle na rumba. Tout ça la rappelle na rumba sauf que tu dis qu'au passé des moments oyo ben poko biso to bini, ben na temps ya afrobeat en fait. D'accord. La rumba comment il pensa moi kokoso. Donc c'est ce qui justifie moi lecture à terrain. Il fallait que tu à terrain que nini faut couper ça. Nini faut couper ça na battu. Voilà donc na woloba presque biso tout artiste au bima qui tenait pop wana. C'était comme piscine na ba générique. Piscine ba générique ya mutu et bon si ba carrière ba tebele. Lelo asiko to monique le professeur fallait pour pas de na biso azom si rumba. Donc on savait ba rumba ba nosimba. D'accord. Mais ça va rumba et nosimba mais il faut rappeler que l'oubli de simba bien parce que moi j'étais séduit, je crois que nombre de personnes également bazala qui c'est le Togo zango soumoké l'oubli une très belle chanson. C'est lui Muto Botoran les clips wana aux États-Unis Mikolo acteur wana théâtre. Ah bon? Comment la state tatou. Ouais, tatou comment la state. Ah bon, bon j'aime faire Gazali. Bisoka na Kinshasa. Otonga banzela quoi. Lubi luwa sombi mutuka po baye baye. Loboko kaka boye gogo mu portière po baye kolobor. Lubi luwa sombi mutuka po baye baye. Loboko kaka boye gogo mu portière po baye kolobor. Na makada makotisi loboko na quartier ya Dimisi. Loboko kaka boye gogo mu portière po baye kolobor. Ata obeti ekara akolandi sombote. Loboko kaka boye gogo mu portière po baye kolobor. Willy Moucheni mokolo kolanda nyas na kokoma na ngai. Misapi kaka boye na tokosa ko kwanza moto po baye balanga. Na balabala kaka boye. Na wenze kaka boye. Atene kleza kaka boye partout. Une très belle chanson dédiée à monsieur Willy Moucheni. On retrouve dans tes différentes chansons génériques. Tu retrouves un biloko comment. Et ça l'a mis placé biloko comment. Na bétanon non que non na chana en fait. Et ça ne pas c'est pour justifier chana parce que n'habitez les cas na censuré. N'habitez malobani ou le bar pour convaincre bango. Mais l'idée c'était quoi en fait? Il fallait la manzela pour pousser nos quotas. Les gars viennent ce monstre à quota. Ok. Il y a demande brutale quoi. Donc on a la réponse non il y a des matoko boyate quoi. Donc on a déjà directement boy. Et là peut-être tam sur le pays ou tu as RTG à boy. Tam sur singa tenzela te parce que kaka mochwa. Tam sur singa nzela ba kaba peso. Yo mo calculer na pas pas calculer na ba tindelanga na ba pesanga. Donc ngana na poser logo boy. Donc total la chaos m'a dit. Chana no boy.
ngana leka. Mais il y a certains génériques où au beti au travail batu mususu ba baza pa no lelo baza batu ba leka na musique à maison mère. Mais est-ce que dans na groupe ou une musique à maison mère nazonga muke permettre nga il y avait temps où beaucoup couper ça moi li loba pendant que bondo construire ba générique. Est-ce que osait couper ça peut moi à vie? Jamais. Couper ça de ado ça de couper ça au mekate. Ah, yo ko loba. Yo ko mo ça ide. Oh. Opesa te mais na barumba banzembo na bana travailler na avec mission ndako ya Weranson na piscine wana ko na une piscine wana en face na ngo veranda mo ba vitre bo ezali wana ko bana travailler ya ida banzembo ndi na bameko opesa mais da générique na ngote po nga vision na ngeza imisusu nga nguna nga ba générique ya ba générique aucune question à betara na roka na extra musique. Voilà, donc il y a ba guna nga donc na mona bango donc guna nga na ba vision na bango na ba guna bango ya benzela et kabwana quoi. Donc voilà, il y a un moyen na so ta idée ya ba ko ya ko koma ko posa bango idée ya ba. Mais aujourd'hui tu travailles comment dans studio? Tu laisses faire ou tu participes? Au tikara na studio ya ba générique na yo. Au tikara ba animateur na yo. Basala musala tous les loyaux pour participer. Non non à 100% ngama tout ngama tongaka tout mamona loba ingénieur JP qui ça y bien mamona loba mobe molondo aye bien donc voilà mamona loba pinga baye bien bayo kanga ko des fois mawa na tellement ngande mkolo vision na kondana mutuze banimatero na zaki na sakana bango bapina ba vision na bango bana ba guna bango bapina ba ketso ba beta bana ba sentiment na ba lini na bango sikoyo ngai na zwaka oya nga na transmettre bango voilà donc côté to me kapé ba oya bango mozo mona ke e kolite na bato atana ba rete na banini donc pour na kufisa bango mitute moi même je crée et puis voilà banda ba yeyo moto na lukaka yeyo oya boma libala na yo yeyo mukolo buzoba yeyo bande l'époque wana bande l'époque ya 4 lettres elelele ke boko lukutango 4 lettres elelele omoni ofandeli yango 4 lettres donc quand est-ce que composition et intervenir dans la générique en fait? Quand est-ce que tu commences à intervenir dans la générique? Parce que entre nous soit dit au yate bo lobina guitariste au beta boy yo beta boy munda beta boy yo boira bon ernini yo ou intervenir en penza. Et en fait phénomène générique ngamona ebité des fois bango tout mazana bango bamona nga lokola nganga bango bako mona ndike na zalaka na ba esprit mo ya kaka et bisinga voix créole donc que do pesa bango vous comprenez yanga moko donc na comprendre ate tu comprends na bango ba beta musique bon ba inspiranga mingi ya instrumentiste na lo instrumentiste à cause à beta guitare ne mo bonga na ye loko mo sauter moi chango kipeka ta sauter moi tiki sauter moi na kindoki na yo sauter moi yo sauter par exemple tu es na crimo elo moye et to beta sauter moi yo sauter faut que la on se thème ya ko développer en au baksani parce que sauter moi donc il a par rapport à Yannick donc tant que tu me fais le bas sautez-moi na ndenge ona lali boy comprendre tu me fais couper ça explication na ye nga nakendaka nakendaka direct na ndenge bato ekozwa bato tu so na bivaka na kindoki na yo sautez-moi ya mutu fo ayoki na kindoki na yo sautez-moi po mutu nyonso azalaka na bandoki na ye ateki bizima asana bandoki na ye yo nde oza boye osana bandoki na ye donc c'est que donc carrément eyoki ta mutu nyonso ekozwa mutu ozona bi yeyo ya mutu tu ya tiana eyanga bizarre en fait eyanga na bouche demande brutale
Et là, moi, il y a un gars. Le limou, il y a un gars. Tchaka, tchaka, oh, tchaka, tchaka. Tchaka, 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 ni. Non, Foucault-là, la quérette. Soliste à Bandi Obeta, puis ça a merci na ba instrumentiste nanga. Des fois, ba ngom pe ngom ba idanga inspiration. Et donc on tchaka, tchaka, eso ya ngakaka. Tchaka, tchaka, eso ya ngakaka. Et là, vous avez des mots. Après, bah, mon roi, na lungu na tchaka la, tchana nuboye, tchana nuboye, tchana nuboye, yakabongo. Tchana nuboye, tchana nuboye. Après, tu veux comprendre que les gens sont vital. Après, tu veux yo, tchaboy. Donc voilà, et ça va bien, des fois vous travaillez, puis vous avez un c'est mon ouais, bah makasi, mais bino bateau peut-être pour envie à nga soit pour l'imagite nanga. Oya le quand ça tende na bi boya le ka instrumentiste nanga pour kokoisa nga. Yo pozora ya batango. Na fora tielo. Yo pozora ya bazaka ya batango. Baya kande na mayele na bango. Bache mayele na bango. Yo pesi philosophie na. Nga pesi philosophie nanga et la musi o ya bango. Parce que ozana eloko mo zakati no. Oebite ke zakati no. Mutu mo ya sungi o ala musi na kati no. Est-ce que c'est ayo? C'est comme ya binomi balé. Pues à kati na yo yo mona raté nga na moni yango na ye na pesi ide ikende boye depuis kala no beta boye te ozapena ba misuso bazwaka bazayaka olamuka quelque part baya pano bakufa kufa comme musicien azalaka na succès ayepa na nga pati azalaka côté musa no beta bien ayepa na boye moi au pesa sundingi zalaka bien pas rien de travail grave nde topé son niveau. Ah, ben on est au PSO niveau. Pour prévenir, on a monté le niveau Zakaka. C'est le niveau Zakaka. Donc, ceux qui au petit niveau, c'est qu'il y a Bakidi Banayo Moko. Train tambola, il faut le Okende. La vitesse au train Okende. Sur Tikali à Italie. Robinho, qu'est-ce qui justifie les lots force? Il y a générique là. Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que c'est le fruit du travail? Est-ce que la stratégie au Tchakawana Nicolo? Tout, insanité parce que yo moi côté nous avons danger. Il faut que l'homme faut déranger il faut déranger bana. Général qui nous avons rare au talent on a petit n'a pas les amours rares. On a habité que les tout à l'heure mais les amours rares photo pona. C'est qu'est-ce qui justifie mon force ou ana? Les amis, tout moi guamo zampani. Non, na failli comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Voilà, non de ça, bukalipeka. Ah, lelo, torobina wapi na lipeka, torobina wapi na lipeka, bukalipeka na bukalipeka. Et ça, ils ont beaucoup de musique à ben sanité. Donc voilà, ngai généri na ngeza di moyen ba généri na faire ça moyen au mitongela nzela. Na oluka na mitongela nzela na koma na ba fanatique na koma na fungwana en fait. Et puis pour le bien côté la musique na bien. Na la musique moi ça ebele na centre musique. Na musique mo ba tout temps ba yoka album na noir et blanc. C'est tout ya ngondo. Enfin. Donc ba yoka album au noir et blanc. Enfin l'album. Voilà. Donc enfin maintenant tant que tout soit qui a qui sans album ba titre mon comme ba single. Et ça que tout le tout hein. Il y a beaucoup de explications pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, chance, il n'y aurait pas mon tout. Nous avons été pour nous tenir. Mais quand on a été, on peut s'appeler une équation. Donc, je veux nous faire mon kibab, nous sommes des mabés pamba. Nous allons pressé. Batara pressé. Il y a un album, il y a 32 chansons. Oh, un nombre d'abonnés, on a 1000 abonnés sur YouTube. L'Instagram, nous avons 100 abonnés. Mon album, il y a 32 chansons. Alors, Tiango, on a banganga tibike, bukana, babouja jaune et bonga rouge et au bêta dans le tout. Donc voilà, musique et politique. Ouais, musique et politique. Tu as compris ça comme ça en fait? Ouais, on a compris la musique et bon, il y a calcul, il faut calculer.
pera te kikosa makelele na makelele wana nga na travail ça qui bat ba découvrir nga ka moke ti album na nga noir et blanc en tout cas combien de titres déjà? Ah, tu na ba 30 wana kaka Parce que ouais, moi je suis pratiquement sûr hein, parce que s'il faut tout ba single oh boki ba générique, on va le retrouver dans l'album. Dans l'album. D'accord. Donc après ils en a ba nzemo musu oyo ozo sala na studio oyo koya to kabola onde ni ba générique ils la plus que ba nzemo to ba en fait ba chanson dansante to sala onde. Non, na yembi ba style ebele na sali rap na yembi ba nzembo afrobeat na yembi na ba swahili na ba anglais na yembi ba kimboka na ebesi rumba na sali reggae. Donc voilà, bako sepela penza ba comprendre qu'il y a si moi no asala la boye ezande na bato nyisu ba monaka. Voilà, ba monaka et puis ba ciblaka parce que ba ça loi semblant au tenir compte na ndenge ozaki rigueur face à face à bande ko ba misa ba plus de 25 chansons yo pour tenir compte nango pour yo pe awande to kendele tant que to koma na ba 30. Est-ce que na sali na comité na ba 25 ngani wana ya ba teke la ki ba mo ba nzembo te ya ba style na sali ka ke no ba tutu o ba linga musique ba se retrouver parce que mutu nyatsu to linga seben mutu so linga ka ba parole d'amour mais na rumba te na détente soit na pour tenter na fête cette netto et mate parole d'amour na linga yo comme tam fusu na zouk tam fa yo kango na moi style mo na rumba R&B peut-être. Donc voilà, là on a rendre compte na makambo wana tout pour na luka ko s'appelle ça penza ba fanatique na ngaki quoi. Donc album Noir et Blanc c'est un album de tous, de tout et de partout. Non ça penza effort ya que tout le monde na carte. Plus de 25 titres. Mais Robin na makambo to ba on a retenir eloko moko lobby. Marambo yako yate ke pona tekeli bato miso banzembo. Ce qui redit à Miss Lobby, botenaka est plus rigueur. Mais dans votre jeune carrière, quand je dis votre, dans le bayou, na ba master non mosusu. On est en train ya ko assister na jusque là bozo somba banzembo. Si lelo etali ke sali ke yonande ko na Fabregas boke kuya na nzembo moko binomi balé. Est-ce que composition bozana o makasi non sauf nga na composaka pinga na pe na composer nga na créateur coïncidence nga même Weranson mon formateur père Nabiso arolo balikambo il sait que non je sais composer des chansons. Vous comprenez? La chanson bis encore c'est ma composition et comme kunande nga na banda ko travailler. Pourquoi imaginer nzembo na bis encore na esali mongo na depuis banda 2014 na yemba ngo déjà na ba émission ko pesa 2015 ba obimisa yango te émission moto sala na ndeko na bino mwasi ndeko na bino ya journaliste moko ya mwasi Nora Kalonge voilà ça la appliquer na internet émission moto sala kala na yemba ngo depuis 2015. Comprendre? Donc nga na composer comment nous soki biloko no eleki ebele moko bat musu ba mona ka bosani na mukolo loko asaka mukolo loko na apesi a vu décision na loko na été senga ye akopesa ye mais yango na loba et comme kuna ndengeni est-ce qu'il y a un pont entre Fabregas na Robinho? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou à cause dans l'archive il y a Robinho biloko mais mango pas Fabregas déjà na yemba on internet mobimba nango vraiment ouais presque mobimba presque d'accord d'ailleurs on est en émission d'internet depuis 2015 donc ils ont normal et comment ce que ils qui y a bango composition na bango soit parolier mo bona na limite que nzembo na pesa ya parolier je ne crois pas et na limite que no bako zo courage à kobinisa que non to kutani parolier mo mutatekeli biso. Vous comprenez? Parce que nzembo na za composition nanga tu travailles na ba parolier oui mais za composition nanga o ya parolier na yebi banzembo a parolier
mais oyanga na créer tina ba air na ba jour na ba ngonga na ba ndenge na créer lango na yebi yango. Mais pourquoi il fallait attendre 3 ans après? Parce que le bilan en 2015, aujourd'hui on est en 2018 pratiquement à la fin. Pourquoi il fallait attendre 3 ans après pour mettre cette chanson sur le marché du disque en fait? Mais ngana to sala émission to bando sur la mambo album avant que voyager na bimisa album te na préparer album na malembe na ba générique na yeba na koma na ba abonné na koma na ba fanatique team ko l'album na ngi bima na teka na sala album moko boy teke ya o sala album moko boy po kombo kaka album te na ngana manu luka to travailler ces projets tout teka tout se retrouver tout la ba mission ka ba matolo tout ba mission ba nzalate. Donc voilà, le but est que non le cola aya azo bimisango tenga na bimisango na place na e te et donc on montre ça à moto. Et puis je rappelle aux gens ceux qui pour l'andara penza ba émission na biso bien pour mona déclaration nanga on a déclaré na émission ke ka boke non ya koloba ke non il n'est pas mon frère raison zalaka banzembo et bandia raté ils ont rendu. Voilà. Tikanga Nayimba. Banzembo nanga. Bino bolobaka ces trucs là c'est et nous quand ils ont bougé mon bac en fait. Pourquoi c'est vrai, on peut comprendre les mots zolobana et zanzembo na yo que il fallait tant moke koma pour obimisango. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que bobimisi yango binomi balé en même temps? La différence, il y a 2 jours kaka. Ou il y a une nuit. Et là, on est justifié. Est-ce que. Attends. On a évité, mais binomi balé même temps. On a évité. On a évité. Au bout de l'équation, bon. On va bien accepter que c'est mon ayo. Mais ce qui fait appel à l'objet, c'est que parce que il a remonté là, c'est que c'est ni aïe. Et mon on dit où t'es pas mon parce que yo bimisi yango. Il y a bimisi. Moi, différence, il y a 72 heures, je n'ai pas le babongo. Nzembo nanga na ko wela eloko nanga na moto te. Comprendre? Eloko na yo eza yo ko wela ona moto te. Na conscience nanga na bi ke nzembo nanga. D'accord. So eza nzembo mo ya parolier, nanga na comprendre les paroliers a roulé biso mi balé. Voilà. Na ba commentaire mingi ya ko sala. Pona eloko nanga te, po eza yanga. Normalement nga mukutu nalingai nati nango na ndenge penza ya leta atela so makambo mais sauf que ngai nazalaka ba biloko nanga pona ko ifana ba tout banda lelo ba yeba biloko nanga tout mona na YouTube na yembe loko ezala déjà enregistré naza membre ya société moya munene na France pour les appels internationaux. Mais là, on est donc voilà. Et nous avons mis la preuve. Il y a des chansons qui sont déjà enregistrées pour ma marque. C'est une équation, c'est une équation. Donc voilà. Donc en fait, tant qu'on a yoki, la petite nanga, la petite nanga makamoki. Oh, oui. C'est moi nous qui avons dit le truc. Et tout qui a bazoyemba kuna eza par rapport ya ndenge eza na bino fali po balobaki botya na se yango ntango balobi botya na se bokaboli nzembo otya yango na se ezali kende okipisa na bandi po bapesi na yango bayebenga makambo yango donc otya yango na se ezali ya kende ozwa na banzembo na biso prise biloko na biso orchestre otya yango na se po opesa yango bato bayemba po tocomprendre te po ezimeka koexplike biso. Je crois que nous avons posé quand même une explication. Nous avons une explication. Nous avons dit, viens télévision, viens mon colo. La musique a limité aux ensemble. Yo mon peu na ndenge ya conseil wana. Ndenge le rey a passé nos conseils. Puis à solliciter, à imposer binoté. À imposer yoté. À imposer yoté, à solliciter. À dire, moi mon tuna yo, ya matete. Mais quand on a sollicité, on a eu vie, on a eu penza vie, verte yanga makambo bébé.
yo na koma so ipi ba obita ba tamsu ba nombre d'abonnés peut-être comme sur Instagram na koma na bango na ba abonné bien Instagram pour ça la nga pe valeur so batali ke no star ba tanga star robina nga lo ba nga succès total na tamsu na likambo boy to mutapesa nga conseil na lo ba ngo petit créer Instagram déjà ngongo yango comment na chaîne na YouTube ngongo yango ba conseil moko ya kokende ke le KTV finga moto kende chola moto donc nous avons une mission vers le moment moto petit ataka moto na tia na se ngape moni na sali na nga ba mission pe souté na fani na nga calme na répondre pété na tika na nga calme pona na raisonner par rapport makambo ndenge via lobby on dirait nzamba linga ngande mingi na fanda ka bonoko kuna tu bis encore je vais donne-moi c'est na bito mais ata yonoko te kuna lingo sa eloko na ngosa te comme na suka mission na lingo sa eloko na ngosa la te on est avec dans la studio et si oyembake ya te geye ba conseiller bino de ya zupla bimisi eza déjà ke boyembi mais conseil eza conseil ko sala neto ngosa la on a te tikala kana ngambo wana sikoyo na biboye conseil eza conseil est-ce ngai na boye ko yoka conseil ningu nuke na ngona na mwe dezo dio zo boya za lobi cha na se siko fagina ndongi nde na che na se boye bat bakanisa che na se po vie na ye wa ko yoka ka vie na ye pour na so obligé wana vie père na biso na musique biso tu ba jeune lelo père na biso mutako boya ngwa ate to yoka ba nzembo ne poto yemba bien to yolanda makambo asala poto ko sala bien donc to moni ke no mona moko abunga kinzela azongi papa na eti ayambi bien abungi kini ekota na libota ya miziki ya Congo nzokande mwana ngo tozongisaki na ndako ayaki na ndeli moko abumba na nsima mokongo ko papa siko bandeko na ye ngali toki na obongo te po eza pena neti ya ndenge wana te ngali toki na oboye te po ezalaki eloko da ezalaki na studio babika acha na se naye kobino chaka na se esa eloko te bato pom te bonga na tie likolo na tie na se me banzembo na ngande eza likolo to soko vika nzembo na ngo liwema nzembo na nga mambo na tiaki na se na songisa mosu likolo loko ekomi mambo banzembo mambo na tiaki na se na songisa na likolo te moni Congo tolingaka bato baza penda ba hypocrite wana esepesaka bato bazaka vrai balakisaka amour na bango vrai des fois balingama te tano vie na opena El Rey tala enan par rapport à conseil à Piakio tala evina nan loba na ena eloko par rapport à conseil wana zala pena vrai oyebi po ani vie na loba eno chanasi oyebi zala na vrai tala enan le king venanga na obo elote na makambo tu oyo lobaki na émission parce que olingaka carrière na nga mingi olingaka mpenza nakende liboso parce que en moi eloko ya liboso ya monene ya monaka ya courage c'est un petit courageux donc il faut kosoutenir na ntango bato ebele bazali na kilo ya kosoutenir yo telemaki mpona kosoutenir okokai mpe kutu soni te parce que okoka kosoutenir mpe fui moko eza faible esaliki eyokisi yo mpe soni ntango moto osoutenir omonaki ke na force na okende mwa mosika na misiki oyo yango opermetaki nazala pembeni na yo donc na conseil oyo opesaki nga nasi natiaki na se quand même jour oyo moko olobaki na nga nalandaki émission wana na bavideo eye na se kikutu fort quand même jour natiaki mpenza na se na bandi kokuluka mpe na banimero ya bato okie babi natie na set babi natie na set nabengi na bato mosusu ya baproche bamatete ya kala bayambanga kala tosolaka loki omoni babi omoni ke problème ezala nango babi totya na se tokola tosala sikoyo musique apres kaka
sima mikolo moto oyo sengelenga na tia na se ye moko azongisango likolo ayebi ke nzembo wana eza yanga baémission ezali ya ba 2015 2016 ayebaka pardon s'il vous plaît baémission ezali ayebi ozo comprendre ayebi moni nga nasali travail nasali mpe na travail ya kopekisa nazopekisa otikako tika miziki ozobete ezosimba lisusu te yaya tika olekisi nani atindaki yo manke mikolo okoyoka eloko nazwa mpe na temps na ngai ya kokonseye ntina bastudio tikako tika yango moni ka na émission na o émission moto epesi mambo ba pardon epesi mambo ya kolimbisana epe ememi biso ti awa tina tya na se efutisi yo mpe biye oye kuna olandi ti tya na se ozo comprendre oye mpe olandi tya na se nayokaki na tie na se me ntongo naye kotalaki nga nainaki na makambo yango boye ntango yo omoniki eno eloko ekosala salite ekosala propre te omoniki eloko oyo mpenza ekosala propre basalaka nini baretira kati parce que nga na bapreuve ya nzembo na ye moko banda 2015 eza na kati ya album en plus pardon s'il vous plaît en plus nanu nabimisa album te ngai yo mwana bato nzembo na yokisa docteur Jeff Janjile te tasepela nango deja banda kala apesa na mbongo na ye siko nakende koyebisa ve na biso na change ye nzembo zemba penza yango nyonso osalaka nga nasengaka bis ata biotinga litoyi nalongo emposwe bis ya kobandela bebe nyonso osalake bis azali extra na miso nanga matoyi na ngai emesana koyoka miziki oyo ebimaka na mongongo na ye nazali fan yango nyonso asalaka nga nasengaka bis nzembo aboye penza ese soniaki opropose nzembo mosu akondima eske wana totie na se songa na ndimo otie na se est docteur Jeff Janjile teta mais ça na monene to ane na mboka pour les moments quoi soutenir l'artiste akotiela nga na se to sana tindeni to benga noko to isa benda nzembo to sana to benga nzembo se bini ya bandi akobenda bena nenga kifami na nenga matete nzembo se bini déjà nzembo se bini to betaka musique OK que le meilleur gagne une phrase voilà to beta musique donc oyo asali ya bien asala donc mambo bele na vie pona ngeza ka juste motivation nga linga polémique te en plus na linga te proposer na prom na bato te mais sauf que soko za mwabo na Congo yuma kandi babandezo banzembo na ba ozo ba musicien ba ozo makambo okobimi pe la sobo mpe carrière na donc voilà c'est un peu ça ngai nazo batela pe carrière na nga na batela pe carrière na nga. Donc oui, il n'y a jamais conseil mon revenu n'a fallu pour ça parce que je l'aime trop. Il dit que non, tout qui n'a pas petit mon quoi c'est un artiste congolais mon quoi linganga pour des vrais avec hypocrite. Alinganga pour l'intérêt et à Robinho Mundi. Merci merci à toi Robinho Mundi. Vous n'avez pas une année où yandinga n'a parlé chez you. Dans le camion on peut s'emboter na bateau tout. Mon message n'a pas n'importe belozo manqué bango. Paris, Lyon, Lille, Bruxelles, tout cela makambo na manu matono tendance la ba showcase. En tout cas, mais bon, na oyena noté na le but qu'ils a perdu parce que ba générique en tout non ba tu en live en showcase. Faut ba que besoin d'aller vraiment ébélé na mikili ba ozela. Oya message mon na bana ya Schengen oyo ndeyo moto loba diaspora ya Congo mutesala ki lelo ndule na yo evanda. Mon message n'a pas plutôt en tout cas on appelle ça bien merci à trop et puis on a le bar toujours dans les Camerounais sur la circonstance tout Dieu existe en Zambazalaka tant qu'on a bandi ko bima na maison mère phénomène combattant il y a et ça là et kasa musique na poto betaka lisusu et motiva ba biso na yoka na raisonna ku jour moko brigade ba uti poto ba ye ba betate na okota ton na indi prince de la Dexika na okota na ta batali na ga Robinho mawa
donc il faut poto te ya boye na faux moment musique na poto esili esala pasi namoni ke ndeko na ngai okelenga pasi parce que na Europe nde bato baseretulaka mais nga na se découragé te mais la musique reste la musique donc Europe ekoboya bakontinent mosusu bakondima tobetaka musique donc voilà na travailla elelo bino botongi nga nazala oyo nazali na bambongo na bino kotinelanga bambongo nafuta bastudio nafuta baséance nasala batruc pas bien na baconseil na bino en tout cas na lobi yango lisusu robino na bino naoyi nanga koya ndenge bato tu obeti mpe mwa tu oye komona bafamille me naza artiste mais ni mokolo bomonanga boyokanga bomonanga sur scène mbala moko voilà bomonanga sur scène. Non mais Robin, ce qui est vrai que ce goye poto ba choquer ezali wana tuna ya le barouti ezali penza ezaya belé belé ezali na choquer moko bien ezali choquer moko Robin na laksani yeni kolo kutu te kunera ba choquer ezana bongo soute choquer c'est ça les mana depuis ka sala brigade sala fa brigade sala ka ba sala na bango choquer ouais manu ayebi na sauf que bato ni tangi wana ba concert na bango liboso ba beta ba Zénith ba Olympia ngana banda ba mona poto showcase vous la moi Olympia moi Olympia moi Zénith mo bo robino mungi buchana no bo ya live bena seben drum bena on a ki makamanu to fait singa to luka diza to fa showcase tout ça là tout ça on est sur comme 60% à dévier Tema beta tour na Mikele et ça l'a bien. Merci à toi Robin Mondibou et bonne chance pour la suite. J'espère que et ça la biso bientôt c'est l'album la biso noir et blanc et voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission en Poutuléo. Si vous avez aimé la réalisation de cette émission, dites merci à Killer qui est derrière cette caméra. Merci à l'assistance de Joe Mato Penefian qui m'a assisté double fois maître. Merci infiniment depuis Paris à Alissala et à Michel Kombe, je sais sans oublier celui qu'on appelle Guilain Ngatebe. Nous sommes encore ici à Kinshasa pour un moment. Nous allons prendre le nouveau numéro, ça sera prochainement, mais je crois que ça sera avec Yemweni Ngidi pour vous montrer le bonheur et Zaou. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Hein? Donc voilà, Robinho, na micro moi chant, moi bakaï. Voilà, donc tout comme bien à période de bonne année, ma mère vient dans Oscar les beaux fantasmes, double Nika les pouvoirs, papa Nabis honorable Alita Chamala, docteur Jeff Njadi le Teta, don de Dieu, et Ben Gombo japonais, toujours ensemble, famille Nanga Mobimba, au bazar Nanga, maître Botamba. Donc voilà quoi. Maître Boutamba, on est ensemble quoi. Désolé à London City, Manu Matondo, EPM au carré, donc monsieur le producteur, monsieur Marambutu, on est toujours ensemble quoi. Bébé nanga yaka, le tête nanga zonga, chef nanga sentiment, le tête nanga plaisir, soki nzamba zanga sika kokende. Poko nyonso yaka kotala ndenge tozoloze nsima ndenge Gabriel Michael boya kotala bano 10 sur 10 elaleli 10 sur 10 love 10 sur 10 tendresse 10 sur 10 caresse 10 sur 10 ata tokowela yo lokola ballon na terrain nakosala nyonso mpo babotolanga Docteur Jeff Njadi le Teta Nangate Obilengi Nangai Eza Nzotono Nalingaka yo Olingwa libela Amour éternité Le Teta Ata toko ela yo lokola ballon na terrain Nakosala nyonso po babotolanga Jeff Njadi le Teta Nangate Obilengi Nangai Eza Nzotono Nalingaka yo Bolingwa libela Don de Dieu Amour éternité Jeff Njadi le Teta
azali extra na miso nanga matoi na ngai emesana koyoka miziki oyo ebimaka na mongongo na ye nazali fan yango nyonso asalaka nga nasengaka bis ata diotinga litoi nalongo emposwe bis yakobandela Jeff niasosala ke spectacle pokwa jour on ezalaki somo leteta njadi leteta bis encore j'en vais encore dans de Dieu pesanga lisusu docteur Jeff njadi l'été. Merci Moundebisi Robin, voilà, c'est comme on a pour ça donc voilà. Noir et blanc bientôt. Merci.